Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bilombo tibipa inyosu bozwami bozwa gros bisous et outil na cœur sensible soki cœur sensible azo reconnaître bino puisque sans bino cœur sensible azali dans les néa na kimimba mokopesa mon boss Sibu Mutombo papa zombote et outil na cœur sensible yonde makambu kwa tango nyonso nazo ba ke babamba kaka libanga na manga ya kotela manga ya mobesu minu ngai na kena mboka na biso na Angleterre kopesa mama Jani Bajoko ma chérie mbote euti na cœur sensible soki na kena Autriche na Vienne ya Sami Munda Mukula yonde makambu kwa balandi ya Congo Check Check TV na yeli boso na bino na ndenge ya pasi pe ya mawa na makambo etali ba couple na mukili oyo bandeko ezozala pito pale ba couple yango nde makambo na kati ya mokili ba couple yango nde oyo satana azo menace bandeko na kela lisolo ya mwana mobali oyo na kombo ya Gelor mwana mobali oyo bandeko na ngai ye azali donc batu oyo bazalaka ke il fallait kutu azala couper lemba ye ba couper nyonso ba kaleso nyonso ba pantalon ya ye eza ya kolemba mwana mobali oyo afandaki na mboka ya Brésil bandeko tango afai na mboka ya Brésil ye mwana mobali oyo azwaka ba contact partout na ba Facebook akomona elongi ya mwasi te oya kitoko na Facebook asalaka ndenge nini bandeko mwana mobali o Gelor akokose yanga ami ngai na ndimie tango nga na kondima ye bandeko abandi kofuye vina nga mobimba amemi tango akofuye vina nga mobimba bandeko asengi lisusu bamina nga nyonso bazala bamina ye donc mwana mobali oyo Gelor ye akutamaki na Brésil siko nini bandeko na ngai ndenge asengaka bami nzoka po aescroquaka bana ya batu po ayibaka misolo ya bana batu ameme ta na kati ya Brésil aza na mwasi na bana mibale oyo akutaka na bango na Angola ntango afai na Brésil bandeko aye kosenga ami na mwana mwasi moko ya kitoko bokomona ye papa kotia afai na Australie aye kosenga ami na mwana mwasi oyo afai na Australie azulaka ndenge nini bandeko na ngai mwana mwasi oyo aza na Australie bokomona foto nekeleka wana ayebanaki na grand frère moko boye ya quartier na France kombo na ye ndenge apesaki abengaka ye Yadadu aza na France bazalaki ami na ndeko mama oyo afai na Australie siko mwana mobali oyo Gelor oyo asolo diongo ya nkada mpemba moyibi diango ya kala nde ntango amoni mwana mwasi oyo ya kitoko na Facebook ya Yadadu aza na France ayibi ye na kati ya Facebook ya Yadadu mbala moko akomeli ye ke bazala bami baye kokoma mpe bami bandeko nini eyaki kokoma mwana mobali oyo pardon Gelor ayebisi ndeko aza na Australie ke nga naza yano ya quartier mbala moko mpe la fille alobi ke peut-être bayaya quartier oyo nga na bosa lokola na ya po tokala na longwa mboka ya mabele bakoko kala bandeko yaki kosala nini abandi kosenga ndeko mwasi asalela ye prise en charge abandi Gelor oyo aza na Brésil azosenga ndeko mama oyo aza na Australie
asa il est pris en charge ndeko mama lobi ke non 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 nga moyena asa il est pris en charge ezate puisque na fanda kana mwana naza pe na mosala malonga te bakotuna ke ndeko oyo ozosala la prise en charge est-ce que okoyamba ye ndenge nini okoyambela mbongo nini moye esimba eza te nzoka ntango azosala ndenge wana bandeko aza na passeport oyo ezali ete akoki kokota France partout na lopete nyonso azala kaka nde na mbongo ya billet bandeko eyaki kosala mwana mwasi oyo aza na Australie atindaki eloko te me mwasi na ye oyo aza na Brésil mama bana na ye aye kolukela ye mbongo afutele billet nde aye na Australie ntango akomi na Australie bandeko na ngai azwanaki mpe contact na ndeko ya mwasi oyo azali petite sœur ya Dadou aza na France na ndenge ya bandeko ya quartier moko afandi mpe na kati ya ndako ya mwana mwasi oyo aza na Australie bandeko bafandisi malamu babokoli ye bien makambo nyonso tu bien bandeko yango balobaka na mokili soki omoni makaku na potopoto kosokola ye elongi jamais mutu ali koso koswana mosapeli ezala bobele yo mwana mobali oyo Gelor bafandisi bien makambo nyonso tututu bien ekomi ete séjour oyo azwaki na mboka Australie esili il fallait azonga na Brésil mbala moko grand frère na ye Kennedy aza na Angleterre ayebisa Gelor yo yebaka kala na Australie okozonga te ye Gelor oyo akupele pa bandeko ayebisi ndeko na ye Kennedy na Angleterre ke moyen azonga eza te awa deja nasi nazwi mwasi bandeko yaya mpe na Angleterre afandi na ye amoni ke bon asali shenge na ye amemita na Brésil kuna aza na mwasi na bana bafandi mpe na ndeko mama oyo na Australie ndenge mwasi na mobali na kata ndako bafandaka bandeko mwasi mpe aza mutu oyo ayekola estetique asalaka basuki na ye okomona ntongo abimi ake mosala ndeko Gelor oyo na nsima tikali bandeko abandi kofuye réseaux sociaux mobimba ye bamboka nyonso oyo apoto akutami na mwasi na France mwasi kutu te basi na France aza na basi na Allemagne aza na basi na Belgique na Angleterre na Suisse na Italie bandeko ndenge mosala oyo asalaka azulaka bango ndenge nini azulaka bango na Facebook soki mpe azalaka na balangage na lolemo atie likasa nayebi te bandeko na ngai bref ndeko mwasi oyo na Australie abombi ndeko trésor oyo na kati ya ndako bandeko akendaka nde na ntongo nzoka ye na nsima asololaka partout mwasi ne oyo ya Brésil kobenga okomona azoyebisa bato nyonso ke kasi yo ofandi oza kuna mpa mwasi zo te ngai nde nafandi mpa mama oyo eloko mpe nayelaki eza mokanda bandeko eza likambo ya mpasi mpe ya mawa mwasi ntango akomi na zemi bandeko ndeko trésor oyo ekomi na mwasi na ye mpuku na niau na kati ya ndako bandeko lokola ndako ezalaki na 2 chambres akangi bavalise na ye nyonso atie na chambre mosusu ye mpe akomi kolala na chambre mosusu bandeko me na monoko na ye moko azobimisela bato asola na bango libanda ke ye ayelaki kaka mokanda bandeko mama oyo asouffrir na zemi pasi ya zemi 3 mois ti ekokoma 9 mois bandeko ndeko mama oyo ake kobota kaka na matata na nzaku ndiza oyo ya Gelor na kupeleba oyo ya Gelor puisque ye aza na basi poto mobimba basi oyo aza na bango na poto mobimba ndeko eza te ke aleki kitoko aza beau garçon non azwilaka bango na ndenge ba Facebook ndenge kaka na esplikaki na ebandeli kuna soki asengi yo ami atalela bamina yo nyonso asengi bango demande ami ndenge yasalaka mosala oyo asalaka ndenge mpe ayibela ndeko mama oyo na Australie epai ya grand frère ne ya quartier ya Kennedy na Angleterre bandeko ntango bafandi mwasi oyo mpe aboti na badiscussion kaka na kati ya zemi wana pendant 9 mois bandeko
Gelor asalonga na chambre oya ba mibale akende na chambre mususu. Pourquoi kende na chambre wana? Pour asolanga makango na ye par-ci par-là na mwasi ne watika na Brésil bandeko. Jo mususu ezaka na moi ye Gelor oyo téléphone ezo clignoter ezo pesa ba moto ya mike mike ye mwasi alobi nani wana o tete mutazo bipe ngai. Ba mona ka boy téléphone eleli crisiti mwasi ne oya ya Brésil ayeko benga. Tanga bengi mwasi na ba koloba oh Gelor bando kenda. Otika kaka boina bana olobaki ndenge ozokende okobengisa ngai bongo banda okenda eloko moko te mbala moko ayebi ke mwasi oyo akokomprendre ale akati telefone mwasi oyo aza na Australie ayebi susu te makambo nini basololaka sikoyo nini bandeko na ngai mwasi oyo ya Australie amoni ke ndeko papa oyo ayelaka na ye mokanda ayelaka libala te donc ayekosala ye toloba kaka ayekosala ye encore. Puisque n'est pas la chose à faire sur moi papier mon boye avant aucun de vous renouveler faut bon qu'il ne n'a moi si on est pas yo comme il soit mon bali bandeko et comme bien gonga oyo Gelor oya kende ko prolonger mon canada na ina nege ya l'état bala ko bonde ko mama wa lui non en tout cas trop c'est trop puisque na faina mutu ngamo na soka na bato ina ke ayela pona mukanda azana basi partout na ba France akangaka na ba Facebook ya basi bazo solola donc moyen kuteza ki bandeko na ngai yango mama ota ba monike moment ya kene ko prolonger mi Canada ko ki po ba pesa séjour na mboka ya Australie mama oya ko simba na enzela akena Uganda tanga kena Uganda kuna asali ba séjour na ndenga sala ki bandeko aye kozonga tango azongi aye kokuta Gelor o akonda kapenza wana sa bengana ka yemena kati ya ville wana mutu akoyamba ye azate akondi petati mama moko boye chef mama moko boye ata chef ya communauté na biso ya communauté na biso congolaise aye nzela moko na Gelor na kati ya ndako ya mwasi oyo baye kobondi ote limbisa kaka ya mbala oyo peut-être akoyoka zo na ba pasteur ko bakotaka makambo ngo pasteur aye kolobaka bi tango na kenda kana Angleterre na mona ka famille bayambanga malamu peut-être akoboza mobali moko malamu nzoka soro ndiongo bandeko nkadya mpemba Gelor oyo bandeko mwana mwasi oyo akutaki na Uganda tango azongi séjour na ye esilaki azongi na Australie ndenge mama wana yaki da Gelor aye kobondela ye na kati ya ndako aye kozongisa motema nsima Gelor oyo azongi na kati ya ndako wo tango azongi na kati ya ndako bandeko soki mutu amesana kolia na makasa otiele na sane esimba te soki mutu amesana kolia na maboko opesi ye fourchette 5 minutes akotika ne fourchette kola mesa Gelor oyo bandeko azongi su makambo ne wana mwasi oyo alobi mbe non trop c'est trop ya mbala oyo kende bandeko Gelor oyo akende azokende pete eye kosala nini bandeko kaka na ville wana aye kosente mwana mwasi moko boye bosa kotia bililingi ya mwana mwasi oyo ana zemi ya 3 mois famille ya mwana mwasi oyo na ngonga oyo bandeko bayebi ata eloko moko te tango bakomona video oyo nde epai bakosutuka nde epai bakokamata mwana mobali oyo Gelor soki mpe nayebi te soki bakomeme likolo soki bakokange na bilamba nayebi te bandeko mwasi na ye oyo atikala na Brésil kombo na ye Lorette bandeko ezosala pasi donc mwana mobali oyo aza escroc na ye ezali ke ndenge azwaka basi wana na nzela ya Facebook na nzela ya réseaux sociaux nayebi te soki baloba nini alobaka na bango okomona bazotindile mbongo epuis ndenge aza wana epai nyonso alingi mwana mwasi okomona avoyage ake na mboka wana atikali kotika liki aza na bana par-ci par-là donc garçon oyo ya Gelor aza danger public na ndenge amoke te epuis aye koyokisa mwana mwasi oyo pasi bandeko na mboka Australie aliaka mpe biloko oyo elala te chaque jour
mwana mwasi ya bato fo alamba. Et puis tango ya bandi kotike na ndako bandeko nazongi na lusima mwa muke tango ya bandi kotike na ndako mama na biso oboko mona wana bosa kotia ya pemba na kitoko wana abandi koke musala ye na sima ndenge sola na bato bayebise ke ndenge eza boye fo bokende kosala mariage na commune nde epai bakende kosala mariage na commune nde epai oyo alingaka zela mukanda epai ya mwana mwasi oyo amemi ta epai ya bato oyo azosola na bamazolo bake te mwana mwasi mama oyo epai na vanzi aza pena mwasi esengenga na bala te aza kaka mwasi oyo ya mukanda bandeko botala bana mibale mosusu ya mokili oyo bato lokola bagelor oyo kotala ye boye mpenza aza mutu nzambe asala aza mobali na kati ya mibali me ndenge azosasa basi nayebi te soki ye mpaka nde koluka likasa na mboka na biso oyo atiaka na lolemo ava bana kofungola mbanga na ye wana ya monoko solo aza nango abana kolinga basi parci parla epui mpe basi yango oyo azolinga na kimotema moko te na ndenge koestroke bana ya bato mama ya bana na ye Lorette oyo atikali mpo na Brésil azolela mai na misu mama ya bana ne mibale kuna na Australie pai oyo ayaki kokota libala azemisi mwasi aza na zemi ya 3 mois mwasi na ye oyo ya ndako bandeko oyo apesi lisolo oyo ye mpe awuti kobota sika aza na mwana ya bebe ya 2 mois bandeko abandaki na zemi na pasi boye souffrance akimi na kati ya chambre akimi teke po mwasi aza solo po mwasi aza soki ndenge nini no bandeko na ngai akimaki na chambre oyo babandaki kolala po ye azwa par tous les moyens abanda kosola na bamakango na ye mokili mobimba epuis telefone atiango na silence esonaka kaka soki ezoclinote mwinda moko boye ye moko ayebi ke eza bapere bandeko ebipai nyonso bokomona foto ya mwana mobali oyo bagene nyonso ya poto boyoka cœur sensible mwana mobali oyo aza escro mutu alinge lisusu te na kati ya Facebook kombo na ye Gelor awutaka na Brésil aza siko na Australie kuna escro kaka mwana mwasi oyo ayibaka na Facebook ya grand frère ne aza na Angleterre Kennedy akomisi ye makango na ye bandeko awuti Brésil babokoli ye tala eloko azofuta ndeko mama oyo bandeko oyo eza libala moko ya pasi yango ndeko mama oyo famille mobimba kutu bayine lokola mwana mobali oyo me mutongo oyo bayine na ye bandeko tala eloko afuti ye ntango ye akutaki Brésil bayambi ye na ndeko mama oyo eske lisumu oyo asalaki mabe oyo asalaki koyamba ndeko Gelor nde ye Gelor afuta ye boye bandeko fo koyeba na bana mibali oyo bazosala makambo ndenge wana mokili oyo fo kotambola malembe ntango yo oza wana koescroke bana basa bato na bareseau sociaux na banzela nyonso soki bamoye nini eza mpenza malamu te ndenge balobaka na Kikongo mbongu nsala baoyo bayoka Kikongo bacomprendre mbongo nsala ça veut dire que mbongo eza na esaleli na esaleli yo ntango yo oza koescroke par exemple bolimisa montre yo ntango oza koescroke par exemple mwana ya 22 ans 25 ans 30 ans yo kanisi bana ya age wana baza na kindoki te awa na poto mpe kindoki ezali ntango yo oza koescroke mwana bato oyebi epai azulaka mbongo te oyebi kutu vi na ye te mbala moko kaka ozwa ye na ye kaka na Facebook obandi kolela mwana bato libala mpe ya malonga te ndeko Gelor sala keba okoya kokufa liwa moko famille no baluki yo liwa ezanga cercueil oyebi soki elakisi nini oyo ezali mpenza ke donc batrouve to obunga nde wana sango ye kokufa puisque etamboli na yo eza malamu te eza mpenza malamu te epuis mwana mobali oyo na kati ya ndako bandeko ntango bafandisi ye mama oyo asalaka nyonso
pour la mwana mobali oyo akiba ete na zemi anéglige ye mwana bakuna zemi ya monene bandeko akolamba biloko chaque jour tala mpe vanta aliaka mpe biloko elala te tala mpasi ayokisi mwana mwasi bato me tala eloko azofuta ye oke kosente ti mwasi na ville oyo azofanda bandeko tala mokili ndenge ezotambola na yo mpe mwasi oyo basente oyebaki te kazala mwasi te na kati ya ndako bokoma kaka baba na kosente bino bokoma kaka donki ye moto asente osente désert yo moto basente na yebi te soki nabenga yo nani oza sikoyo na zemi ya 3 mois ndenge oza wana famille na kutu bayebi te okoki kozwa zemi na mutu lokola gelor nabenge mutu lokola gelor puiske makambo azosala aza mpena normal te oyo balima balobaki aza na coffre kaput nalobi yango puiske eza normal te yango na grand frère ya gelor oyo oza na Angleterre Kennedy benda lekino matoi oyo eza premier avertissement naza na dossier de mobimba puiske mwasi na ye oyo ya Brésil abengaki ngai aza dossier na makambo leki nazosala Kennedy na Angleterre benda lekino matoi puiske biloko azosala eza malamu te na yo mama soki présidente oyo okutani na Australie okendaka wana okoki kobongisa libala soki conseil nini tala sikoyo na paster oyo opesaki tolike mama na biso oyo alinga ye kaka peut-être aza mobali malamu yo ntango okendaka na Angleterre famille soki ya Kennedy famille soki ya Gelor bayambaka yo bien nani mwana mama oyo akende kolinga Gelor tala siko makambo eyebi ye yo paster siko place yo ozali ofandi na yo kimia na soki po bala te ofandi na yo kimia tala moninga pasi aza nango na mimiso aza akomi femme zele na basusi na ye na pasi na ye makambo nyonso to wana ntango eyelaka ye bandeko ezokende kobwaka ye batension ezokita mpo na nini abokoli elima na kati ya ndako yo kele oyo outaki Brésil mpo ya oboma mwana mwasi ya bato oya omonisa ye pasi antuka mokili fo tobongisa etamboli eza mpenza malamu mingi te basi bana mibale batikala na Brésil aza na bana partout na France na Angleterre partout okenda kosente bango soki na kindoki soki na mayele nini antuka nga na yebi te na bino mpe basa poto tokende tozonga bandeko okomona kaka moto aluli yo kaka na Facebook okamati bomoto na yo nyonso opesi okamati bozwi na yo nyonso opesi mpo na nini toza komisambwisa boye na poto mpo na nini tozangi dignité okotela mpe filmwa moto yango mpenza oyo azozwa basi ebelebele nzambe na lola tala filmwa moto nga kuna tunaki ndeko mwasi oyo aza na Australie oyo bokomona ozomona foto ndenge wana ya kitoko na tuna aza na age na 17 ans ou bien 19 ans abi te kolandaka nzoto nati aza na mokolo bandeko amema mwasi oyo na mairie mwasi asali makambo nyonso leta ndimi libala nzambe na bomoi makambo oyo tozosala na kati ya poto fo koyeba salaire du péché c'est la mort wana ekomama ndenge wana bible pete etikala bongo moto akochange yango aza te yango wana ndeko Gelor faites attention na makambo ozosala na tindi maloba na grand frère no oyo aza na Angleterre ya Kennedy ndenge bazobengelo kuna ya Kennedy na Angleterre benda lekino matoi s'il vous plaît bende matoi soki olingi leki na yo azala na vi molai benda ye matoi mpo makambo azosala eza malamu te mbongo mokili oyo na moto aza na ndenge azwilaka ngo mbongo nsala bandeko
yango wana vraiment babiloko aboye eza penza malamu te oyo ki asensible amonaka ke gelo longo azala ta awa nakange penza na kingo nabenda ye penza na se na ye wana nakata yango mpo yango nde moto ezopesa motu makasi. Donc na chite na ngai penza bandeko bokolanda video oyo bokoma na se wana makambo abe ezopesa pasi nga mpena na suki awa na ebela respo napesaka bino vraiment bolingela kaka ndenge bozomonela ngai. Merci beaucoup na babone nyonso ya check vraiment bosabone makambo oyo bokomona na check bokokomona ngo ni part onga nazokisa bino ezali sinati ya cœur sensible awa eza biloko moko ya bien ya original ya bio pe ya kitoko pe ya kobenda un place. Merci beaucoup. Ciao.